Et là, comment vous allez à papa, mais qu'est-ce que c'est la Moïse, c'est la Mike? Ce sont des gens que le diable est en train d'utiliser. Et ce qui est dans le monde, c'est comme le et tu dis qu'il est, et bah démo bah la moukili. Donc c'est-à-dire que soit leli, bah démo bah la mouki. Donc et pas Moïse c'est ça, ngonge beti, mais limope et la mouki. Tant que mounaka ngonge ça ko beta, ngon. C'est-à-dire, bah ça ko ça la premièrement appel. Il y a monde kabbalistique ou monde astral. Et quand on a contact dans le monde, il y a des bonbons. Même si on travaille dans doki, papa n'a pas dit que ça a ngonga te. Ngonga, ndoki nyo surtout, ton ganga nyo surtout, ton magicien nyo surtout. A dit que ça a ngonga te. Papa, quand c'est ensemble, papa chic, il faut miracle Salem. Il faut adoration. Et ce qu'on a même le colon, il y a podium de comment ça s'appelle là qui concerne podium wana et dans la deux pyramides renversées. Ce qui tali l'album na yemoko atia densité ne ba komba album bangote komba panzem bangote atia densité azwa ngonga ya munene atia na katikati ya densité. J'étais moko ça représenter biso le bien, j'étais moko ça représenter biso le mal. Yo so mona na honneur. Même le président Félix Ndanga papa a redit que non là ta voile. Ton grand papa, pasteur, je suis tel que je suis ici. Et tant qu'il ne fait, je peux apporter une voile. Bon, tu as un concert bien. Parce que vous n'avez pas vu des concerts on a malade. De comment ils allaient ta voile. Et là, on y a un peu de lamba, peut-être, et lamba spectacle. Et lamba, c'est le bac papa chic. Au moins, lamba, on a lamba wana. Tout ça, ben, quand chemise présidentielle. Moutali bonsoir là, tu lamba, tom, tout ça, là, tu vas chemise mingi. Et ça me consomme pas. Donc, oh, mon wana, à l'attaque, et lamba normalité, c'était une voile. Est-ce que c'est quelqu'un essentiel qui veste au lata? Tu vois, tu as le bilan pour la cinéma. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un pasteur. Vous aurez reproché, Nani. Azonga la zamba tatanaï. Bien-aimé dans les Seigneurs, na pamboli bino na kombo na Yesu place na subolanda ngai, nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na yeko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu. Oyo balukaka place ya kosunga, oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango, tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda. Tozo construire pour na bana na baza na place ya kolala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na ba église, tozo tonga a cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être kotongela apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que c'est un bon mot, Ezali, Bolamo, avant d'être pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambo unayo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout ça maboko to continuer œuvre to bandi et que les rapides, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin.
na Orange Money plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les Âmes Kupler, avenir Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré, ya bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité ici sur la meilleure de chaîne Chebiso Télévision. Je tiens à remercier tout d'abord notre sponsor officiel parce que je ne peux pas commencer cette émission sans pourtant remercier notre sponsor parce qu'il est tellement fidèle. Il a battu l'Arabie sur Mikolonio, sur Nazarane Sengo, tant on appelle ça, merci Pelongonia, comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors officiels, il y a Chebiso Télévision et puis sponsor, il y a Cheikh Moukadi. Merci Nabanegonion sur Oyo. Bako soutenir Chebiso Télévision. Donc, Olingi, au soutenir émission Nabiso, Police du Star, Bravo Jésus-Christ, un couple, une histoire. En tout cas, n'hésitez pas de nous contacter parce qu'on en a besoin. On a besoin, il y a des partenaires, des soutenir émission Nabiso. Alors, je tiens aussi à remercier tous nos abonnés, plus de 231 000 abonnés. Nous avons Pambola Biso. Na lolenge bondimi kozala fidèle na chaîne Nabiso Chebiso Télévision. Voilà, bientôt là tout lancer p appel semela Chebiso émetteur bien sûr que c'est trop taper na TNT ba landara ba émission Nabiso tout le monde na YouTube tu appelle na TNT et au sala malom mingi. Alors sans plus tarder mesdames messieurs, aujourd'hui na demande Nabino bien sûr tout bon sengi tozong ça sous papa qui tout là avec un peu ko décortiquer Makambo, Oyo, il est kaki na stade de Martyr parce que beaucoup de gens, il y a des ceux Oyo, bandima qui te que pasteur Moïse Mbiye à cause ça spectacle, il y a modèle wana. Toyo qui paie grand frère na yepé ba yembi minene lokola frère Patrice azaki d'accord et tant de fans c'est pas là quitter comment on a pasteur Moïse Mbiye Oyo akokamba pate belé te belé c'était bête parmi les églises amenées na mboka na biso République démocratique du Congo paix à son âme pasteur papa Mbiye nenge a kambaki etonga et tika ki on a mboka ya mwana na ye mwana pa ko continuer bien sûr que pasteur Moïse Mbiye akobemango na lolenge na ye mais kasi te belé bitane ni baku makampe belé salami na kata stade wana tomoni bangonga ebeti et ça va signe moko satanique tomoni ela télé entrée ezaki malamu te tomoni projection il y a image vers lumière je dis vers pasteur Moïse Mbiye et beti batebele mabako bien sûr on est là pas pour critiquer mais sengeli to lobela yango bo zo yango na ndenge ya mabete parce que sengeli to mekampe ko sala ba analyse est-ce que pasteur Moïse Mbiye azamba te ba ko pese conseil en tout cas pasteur na makamoni ngezo memelango za malamu te. Est-ce que pasteur Moïse Mbiye n'a pas de conseils dans ma communauté de communication? Tout ça aussi, on va parler de ça aujourd'hui avec papa Josué Kitoula. Papa n'a pas si on botte peine à yambi on a émission Nabiso Police de Star. Merci mingi papa, je sais que vraiment botte. Voilà. To yambi on a émission kwa lelo mais avant tout banda
kamba na losambo. Seigneur, pambola lisu sous chaîne na biso chez biso TV, pambola biso pe basal na chaîne, pambola bande konyo surtout bazolanda, pambola batuni so baso partager na kombo na Christ. Amen. Amen. Papa je sais qui tout là. L'autre fois tu yamba ki to betima solo au Italie concert il y a pasteur Moïse Mbeye. Alors batu ba sengi mingi ozonga omeka ko décortiquer encore plus, omeka ko éclaircir batu sur ba point mususu oyo batu ba comprendre pourquoi pasteur Moïse Mbeye a créé kaka buzz, ils a juste pour ba le belaraye, te peut asa conscient na makambo ile kaki. Alors tous un exemple yango ngawana parce que ngala otuno mituna parce que uta na monde amulili oza ex féticheur nza mazuyo lelo commencer là Seigneur Jésus-Christ au comité apporte mon nene et puis ba église belle pour ne pas tout dire. Alors yebisa biso na monde de spiritualité parce que ngawana to yokangope voilà, si je me trompe pas, si je me ce betimpa à côté de la démonstration na yewana mais tout le monde on peut na concert pasteur Moïse Mbeye tout le monde a ngonga pe na l'église catholique et betaka ngonga ni koloba nini tout le monde qui pe na clip moko ya pasteur Moïse Mbeye ngonga wana et betaki ezo signifie ni. Merci papa Cheke état que ancien magicien ancien catcheur ensemble le loi sali grâce que to ya ko servir Nzambe to ya ko to kota na ngambo ya Nzambe batu baye ko yoka ngonga wana kaka na concert mais Moïse déjà sabeta ka ngonga wana avant soki otali na album na yemoko atia denzete ne ba komba album angote komba pa nzemba angote atia denzete azwa ngonga ya munene atia na katikati ya densité. Donc j'étais moko ça représenter biso le bien, j'étais moko ça représenter biso le mal. Ngonga oyo mona ki na kati wana ngonge parla kabiso biloko ebele ona dinga banda kuloba lelo ndenge na zabo papa Chic. Soki bande ko bakozala na bilili banduka concert wana pardon album wana ndeko Mike. Pardon, de Moïse Mbeye. Et là, comment vous allez papa na meka koloba ezala Moïse, ezala Mike. Ce sont des gens que le diable est en train d'utiliser. Na zo qui la réponse. Au vendu au canicité que avant événement ya Moïse Salema. Et ça qui déjà un événement mon nene ngo Salema na mboka eza raté. Vous dites sur ma canicina yo, pourquoi concert yandeko Mike Kalambay? Quand on a na Zénith, on a créé un problème na peine. Mais pourquoi quand on a un concert, et ça on a dit qu'on a et les Cambouis mon nien de l'ingé kobi maison pour la qui ça déjà grandeur à Moïse na spiritualité. Oh ya Mike, et ça mon qui par rapport ya même Moïse Mike qui soit remettre un concert et que ça le quoi Moïse c'était pas que c'est na spiritualité Moïse ça déjà des colo. Ngonga tangu basako même banganga même biso comme ça qu'on travailler bondoki papa na kutu ko sanga ngonga te ngonga ndoki nyoso tout ton nganga nyoso tout to magicien nyoso tout akutu ko sanga ngonga te ngonga première des choses tango munaka ngongeza ko beta ngon c'est-à-dire basako ça la premièrement appel il y a monde kabbalistique ou monde astral et quand on a contact na monde il y a batu na bonbonji et ça pour ça l'appel na ba esprit oyo ba kufa bala muka ngonga tango betaka et ça pour ça la in appel na fox oyo et ça likolo ya ba fox nyo surtout po ekota na kati ya mouvement yango no moni ndeko ko kota te tant que ba beta ngonga donc ngonga bato ba yoki kaka ngonga avant ngonga wana beta soko landi ntembo moko sayi ko beta et tuti ko okele donc c'est-à-dire que les mêmes zaiko tanga so la musa azako lobake so eleli donc les mêmes choses aussi yebe tanga azako beta ngonga
ils n'avaient pas utilisé Soso, il a utilisé la croche. Et ce qui est en train de dire, et tu dis qu'il est, et bah démo bah la mukili. Donc c'est-à-dire que Soso Leli, bah démo bah la muki. Donc et pas Moïse c'est ça, Ngonge Beti, mais l'imope et la muki. Donc c'est-à-dire ngonga nyonso tout en monde yango na kati ya cérémonie to na kati ya culte to na kati église moko boye papa Chic ngonga wana eza na musala o ezo sala o eza ko ya ko sala contact ya bato o ba koti na kati esika wana na bato bakufa contact ya bakufi baya ko vanda na kati ya bato contact ya milimo mabe baya ko vanda na kati ya bato papa concert o eza ya Nzambe papa Chic il faut miracle salema. Il faut adoration. Et ce qui est même le colon, il y a podium de comment ça s'appelle là qui concerne ailleurs. Podium wana et dans la deux pyramides renversées. Et dans la deux pyramides renversées. Dans le ni l'homme de Dieu. Ce qui est deux pyramides renversées, bata la maman Greta, à ça qu'on a deux étoiles. Et toi le babeng étoile de David, yango wana komona ke e podium yande combien na likolo ezalaki na deux pyramides renversées. Et deux pyramides renversées yango wana salaka étoile de David. Mes amis na ba église, tout le monde na ba église. Yango wana. Ba tsaka mo pourquoi l'église. Ce qu'on moni montenio sur toute celle la étoile de David, c'est-à-dire aza muto aza déjà na kati ya formation. Bata kabal juif. Bata kabal juif. Travaillaka, étoile wana David. Étoile wana David, ils allaient deux pyramides renversées. Le colon au monde mati, c'est-à-dire, viens à moi. Bon, t'es obligé d'aller chercher des âmes pour pas perdre. Pour pas qu'on t'en fait. Il y a un monde étoile wana, il y a le colon. Étoile wana, mon aka, songa liboso wana, nde le bique, venez à moi, allez chercher. Boluka, nandenge nyo surtout. On peut si biz photo yesu biz aux $800. Ngai fina que nous luka place on pas prendre ça 10 biz 10 baiser na soit $1000. Et puis après ça on a boire kilo na se. A boire kilo na se. Ogunzami. Tango bu ogunzami. C'est une cérémonie. Tango ogunzami c'est-à-dire tu deviens un animal. Oza sur mon touté. Qualité na yo. Papa Chic même nga so pesa ngelo ko mwake nga la qualité na ko zwate. So on dit tomber non papa Chic ndenga na yaka awa imilie nga kaka. Tomber non ouais je suis activité. Et rien c'est na nature wana te. Mais déjà un serviteur, une servante quand on pèse bisou, à pèse bongo, à ça qu'on la question déjà tu deviens un serpent. Nyoka liaka poussière. Vinayo au comme kolia poussière. Donc azo rentre ba serpent. Yango le monde étoile wana. Boya. Si ko soki le kola deuxième étoile oye salaka ya deuxième pyramide oye kita nde salaka soki ozu batu vandi sa bango batala si yango le monde tina ya étoile wana donc premier oye kenda liboso ezali venez à moi et faire assis batu wana bavanda bazala posé poto lia bango poto boma bango poto utiliser bango yango le monde batu wana le papa baso bomba mal sauter avec les étoiles de David. Ça ça déjà na katia kabal jif. Et les mêmes choses aussi. Soko lingi koyeba papa. Yo so mona na honneur. Même le président Félix Ndanga papa a redire que non la ta voile. Ton grand papa, pasteur, je suis tel que je suis ici. Et tant qu'il ne fait, je peux apporter une voile. Bon, tu as un concert bien. Parce que vous n'avez pas vu des concerts on a malam. De comment ils allaient ta voile. Bota la veste wana veste za la voile na sima mutala ta voile za la moi aussi siko bana mi bale comment la ta voile pourquoi et pourquoi quand teni wana c'est ça le problème c'est ça et là on y ozo mona ya mabe wana lati lamba peut-être et lamba spectacle et lamba nyo c'est le baka papa Chic au moins lamba ndengo lati lamba wana tozo bengo chemise présidentielle mutali boso lati bilambo to mutazo lati ba chemise mingi et ça mukozamboka. Donc là, tu vois, la chemise, là, tu te souviens une chemise présidentielle. Parce que Moutatia, on a la mode. C'est le chef de l'État. Parce que, oh, bango balati.
Et so loba nini? Et lamba nyonso lobaka papa, couleur lobaka, et lambe lobaka, langage lobaka. Donc oyo moni wana, alataki et lamba normalité, c'était une voile. Est-ce que ça est essentiel que veste yo lata? Tu vois ça le biloko na sima. Tu es serviteur de Dieu, tu es un pasteur. Vous aurez reproché là. Azongela zamba tata na ye. Dans la première ngonga. Mais tout le monde l'église catholique va faire la ngonga. Ma belle ça wapi pour l'église catholique va faire la. Oui papa chic. Église catholique bato bakanisa kanga la travail machi. Na sali ngonga. Ngonga église catholique eda ki pe biso. Ngonga église catholique no papa chic, ça nous a aidé aussi tant que nous travail magie. C'est-à-dire quoi? Catholique ça na esprit, il y a divinité. Oh il bandaka ko travailler de 18h. Si 5h juste. Quand on gongeza ko beka ngon, c'est-à-dire esa passation des esprits on va travailler de 18h jusqu'à 5h juste. Il faut bakende. Besprit ya moi, to ba esprit divinité ya moi. Il faut pas relève à travailler dans Moïse. Alors, il y a d'autres esprits. Peut-être que ma cambaze ko sale s'il y était, nde yango moni na 5h30 il susu ba yaka ko beta ngonga. Mais papa tout na tengonga e betra na 12h te ponani. On e betra na 11h te. E betra kaka na ba R1 soko mo ne betra na 12h. C'est-à-dire ba ça ne fait mama ko boyi. Mais oh il y a chaque jour e betra ka tongo nyo surtout. Au moment yango 5h juste ngba bato bakanisa so benga bantimité et ça dit changement des esprits l'esprit on va travailler qui na butu il faut bokende l'esprit à moi ba ya ba travailler. Alors il y a d'autres esprits peut-être azalaki na kati ya deni na père musale sila kite to masole sila kite nde ba ko ya ko suki sabino na 11h na pardon na 30 minutes, on a sur 5h30 pas, c'est-à-dire que binonjo surtout bolongwe, oya moyi ba koti babandi musala na bango et 18h juste aussi, ngongebe tangba, c'est-à-dire que et ça la kaming tengwana, et ça la ka bazo benga milimo oyo ya moyi ekende oya butu ekota. Ngana ko tuko expliquer yo. Le jour où il y a concert ngana sozonga na boyi kotanga kombo ba ko lukela biso kombote. Jour au concert Betamaki, Yandeko Bazolo Awa, il y avait des morts Ongana Koutani na Bango Boylansela. Des Batouakoufa, des grands musiciens. Moukola concert. Des grands musiciens, papa. Papa, mais nene oyodo. O so ki to tangi ata su famille na Bango ko ya balandela biso, ndenge balandela ki ndeko Marcelo. Et mon âme est au moi. Mais bateau bakoufa. Bayoko luka nini na mokili oyo bayoko luka nini ngana zo kanisa ele toi la kufa zo talanga et l'esprit commence à me dire baye concert papa imaginez-vous un pasteur comme moi na salle de campagne n'est que nous révéler bato kufa ba na concert pour na luka nini. Et ça, la marandé ni bat bakufa balamuka yoza ina monde majango to le bilan peu mo kinde au fond moi parenthèse et ça la marandé ni bat bakufa ba ya concert ou bat bari sokufu l'homme de Dieu. Oui. Est-ce que maramo ko lo bawana ba ni po ba bi ma ba ya concert? Oui, merci papa chic. On moni tant bat babo sanaka. Tant to le baka mutu soki akufi papa chic eza mutu nyoso tuté. Mutunio surtout oyo ba Bible le soko ba que ceux qui mutakufi eza na boyoka ni le soute mutakufa na bato na bomoyi eza bato ba yebi nsambe na kofongola biloko moka kama mukie un jour trop le bela yango mutunio so oyo azo sambela nsambe mutunio surtout oyo aza ko aider musala ya nsambe ndenge to na chaîne na biso bato nyo so ba yedaka biso et bato nyo surtout baso aider ba orphelin ba veuve baso sala bolamu to ki amingo kufa papa chic. Tant que ça dans hôpital, s'il y a des bossos, ce que mon mouton, ce que mon dana liwa, même ce matin du colo,
Ah, il y a un peu de gens qui là, c'est là, non, qui n'est pas mon coupé. Il part chez Satan. Un bon chrétien, c'est un peu de bundarache. Il n'a pas de bosso. Alors, bundata bête ma colère, le rôle de la judo. Non. Le rôle de la boxe, non. Papa Chic, mon toit, n'a pas de ça, le bi. Ah, ok, je l'ai maïna mela. Ok, bon, vous écoutez pas Koufi. Mon tout sur la zalaka, à Talibino Babina Lala, à Balolé Lungbo à Keya Koufi. Ce que là, on dit les salimaka. Il y a des chérubins, ils ont des peintres. Na appel, ton dengue mouta saleni sambela mokili. Il y a des chérubins au Bayaka, tant mon centre Zokoufa, ba chérubins wana baroya, ba tambola na likalo ya moto, ba tambola na likalo ya moto, to ba tambola na ba char de feu. Bako zwa ame ya chrétien wana, bako lekisa yango bako kotisa yango na kati ya lokalo ya moto, to na kati ya char de feu, po ba mema ye na lit de repos. Éviter so bakendaka na un chrétien, ama chrétien moko soki kufi, éviter so matako na likolo papa, ata fusée, mukolonga na mona ko salanga somo, na ko calculer vitesse wana te. Te bako kende na yo ko se retrouver na lit de repos. Si ko mutu asa na nzambe te papa soka kufi, pour amina yeba maîtriser ngona ba magicien na banganga ezwaka 40 jours mutu so za nzambe te so akufi atelengana kana mokili ya batu boye pendant 40 jours siko batu wana lokola baza na nzambe te nde bangwano moni sikoyo ezalaka ke soki mutu aza makasa kangi bango atie bango quelque part nganga mo atie bango quelque part mukolo oyo koya koluka lokola kisi epa nanga ndenge na travailler magie na tuni yo musala nini olingi ote papa nga na un grand musicien la lingi kena yembaka na sala ba plein na kotala siko batonga na kanga bakufa combien de personnes nga na somba nde na kotuko so 50 âmes na tiena service ya musicien wana papa Chic to na tiena service ya quartier wana to na tiena service ya ministre wana to na tiena na service ya commerçant moko bien commerçant okomona ke commerçant na ko ya kate pourquoi parce que biloko ya zoteka kaka wana te mais bato bakufa 50 personnes nga na pesa bakufa ndi babanda kotambola na bandako batu bando tambola na mesa batu oteka ki $50 bakati yo $10 baye batseli mutu na bango oteka ki $100 baye batyo $10 ti marché si là 50 personnes papa so ba yibi okomona mutazo bimisa mbongo biloko ya teke place a teke bomoni te bomoni kaka mbongo mutazo tanga mbongo boye o lelo na teki $20,000. Pourquoi? Parce que tango yaki na pesa que batu bakufa yango na papa Chic un bon chrétien va par Dieu yango na papa Chic il s'agit ko sala bolamu to continuer ko sala mpo to kota lola yango na moni eloko sale maka et mutu nyonso to akendaka koluka magie to mutu nyonso alukaka azala célèbre na domaine moko boye il faut batu bapesa yo batu bakufa ça dépend mutu susu soka lobi kete na dimension to za nango to moni ici to kopesa batu bakufa te il faut to pesa yo des esprits dans cet état là to kotuko kende soit na mai to sala appel na leviata et leviata soit to sala appel na leviata ce qui est moko ayete a routine de secrétaire na ye ce qui secrétaire na ye nde a routine na bino bolingi nini te to za na besoin de ko ya ça besoin ba la sirène. Ah bah la sirène ça va, basa mokili la lingi tete lingi basa mokili te. Alinga ba la sirène, ça va? Ndeba kozwa sirène na mai. To pesa ba to leviata, to kozwa sirène na mai, ba pesa mutu na sirène, ono mona mobali wana, azaka na bakari na ye, azala ba mapangu na ye, azala na nini ne komona ke lopango munene atikala kozala na batu na lopango wana te, azaka na centennial. Mais kuna na komona air moko mwinde peli mutu azolamba mutalamba mamona kayete ba yeba kapeyete le pango munene même mutazala kuna kaka centennial ya kaka ya kocha la bimi donc c'est-à-dire tomber wana nde tambolaka ya batu bakufa pe des esprits ce que ceux qui ba pesi mutu batu bakufa et ça va dépendre na nganga les autres dépendre aussi so ba pesi pe esprit ya sirène les autres dépendre aussi na nganga kaka. Très bien, merci beaucoup l'homme de Dieu. Tous les katikoyo na iloko mususu ka na niveau ya stade de martyr. Tout le monde qui tous on a point au loba qui a papa ici na nduku ezaki ba point nini? Ba point ya lumière hein? Lumière ne betaki lumière wana yo développement ndenge nini. Lumière c'est l'étoile. OK.
La lumière, c'est l'étoile. Et lui, c'est Jacob. Donc, pour le moment, c'est lui qui... C'est lui qui était représentant, ou il était en train de nous représenter le Dieu soleil. Donc, il représente le Dieu soleil. Donc, toi, qui va dire, papa, elle est connue surtout dans le monde, et ça, na signe na yango. Et ça, na signe na yango. La lumière, ce sont des étoiles. Et dans le domaine de la spiritualité, c'est comme dans la dimension Oyo. Jacob. Donc, c'est-à-dire, lui-même, il devient la lumière. Il devient, pardon, le soleil. Papa, moi, je suis na katikati. Yango no moni, cher, tot nini, bataka na katikati. Ndeko, podium bataka na katikati. Et dans le domaine de la spiritualité, tu as arbre de connaissance du bien et du mal. Ok, arbre de connaissance du bien et du mal, c'est là qui arbre qui la katikati. Donc, pour Dieu, mon monde va planter qui ango, à cela qui cirque, il est Jacob, à quoi échouer. Donc, concert, oui, papa, et les gens concert à Fali. Fallait c'est le côté. Fallait ça pour Dieu, mais il y a ça, mon katikati. C'est le Dieu soleil. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Tout clôturé. Moi, je pense que le Seigneur, pasteur Moïse Mbi a revoir sa façon de faire des choses parce que ce qui est réellement a Yéba qui m'a renvoyé, à Rwanda, peut-être à Yéba qui était. Mais l'homme de Dieu, tout le monde solo Italie, mari et femme de nuit. Te belé, là sur ce point-là. Mari, na femme de nuit. Où t'as wapi? Est-ce que le phénomène Wana, Isaiah solo, parce qu'il y a une maman qui vient de m'appeler hier, qui vient de m'appeler. Elle m'appelle pour me dire que papa Chikinga suna la mukina tongo na muna akaba super ma mobile kati ndoto nanga. Et comme un problème, il y a un mobile. Autant papa, en tout cas merci pour la fête à boto. Papa autonné, ngai na salo fête. Papa reconnaître te. Mais moi ça ibi que ça qui fête na papa. Mais si quand on a biso abenga ki biso pour na libala na ekomi na en danger, ay bata sa ani. Ay ba sambeli. Mais au moins, on a tonga la muki, bah super, moi, il y a mi bali, mais il y a quantité belé. Na solo nango. L'homme de Dieu, neti, maka modèle, wana, de comment ça ça la dit. Papa, tout d'abord, il faut qu'on y ait le komoko. Domaine, il y a mari et femme de nuit. Bah, tu vas négliger yango. Mais délivrance, wana, papa, il faut moutoyer, bah, ko sala yango, bien. Mais ça, délivrance, moi, bah, tu vas quand ça facile, ça facilité. Il faut ça la moto ça makasi na domaine wana. Na kati ya domaine ya mari et femme de nuit. Okoto ça la mwasi. Tango oyo zu mobali ya butu. Bokushe na ye. Papa Chic. Yebaka ke mai wana tango ekoti na butu mwasi akoto ça la zo sala nini. Azo bota. Yo zo yebate ko za na bana. Oza na bana na mokili boye 4. Mais na butu on a bana 70, bana 80. Parce que c'est la spiritualité. Moi, ça quand on après 15 jours. Les 15 au boti, ma mari de nous bazwa kiyo, au boti. Moi na wana na journée moko koli. Na journée moko. Moi na kola kawana, bana wana ba kola. Parce que ça besoin des jours. Et les 15 wana, les 16 aux jours sur Z. Les 30 ou les 31 au boti. Et yo zo yebate ko na déjà na spiritualité, oza na bana. Ba ndeko musu ya basi bolimbisa bakatu zwaka. Ayi papa Chic, nga mabeli na ngimisa miliki. Zemi miteme, mabeli ibimisara miliki. C'est que na butu abotaka. Donc c'est-à-dire na butu, oza na bana butu oyo melisaka. So ko tali forme maman oza na sem. Après quelque temps sem comment il mais à ce botate c'est-à-dire na butu à se produire tant oyo bokoya ko comprendre que ça le problème ba mari de nuit il faut l'extendre la délivrance papa Chic ceux qui ba lekisi mutu na délivrance bana wana ya butu abomi bango te ça na mutu na yo délivrance mo salele ko côté ndenge moko pe mobile soko sala ba femme de nuit oh to kati de to sali délivrance ya mutu bana wana to tiki bango ba komaka ba démon. Bakoma ka démon.
otie fufu boye na sani oza kolia na lobakelo kola chaque fois papa chic otie misuni 7 na sani yo moko zo bakena lie 2 tango yo zonga botela pena boye etikali 2 misuni ozo kotuna même 2 misuni na liango erni bana wana ozo lia na bango oki oluka musala papa chic bana wana lokola déjà baso kolanda yo okozwa musala ya malonga te papa chic pourquoi parce que bana wana ya buntu otoso benga ke oki kobota na femme de nuit mari de nuit bana wana papa bakoma bana oyo bakomi kolanda bakomi ba démon bakoya ko compliquer pe e bana wana basape na capacité mobali oyo ya butu wana asape na capacité ya koboma mobali non normal moi sinon oyo ya femme de nuit wana pe butu asape na capacité ya koboma moi sinon normal yango na monde siko ba yaka ba bandi ko bébé sa mariage kitoka mariage ezate mobali a situation ko bien te et créer le ba impuissant o comme impuissant soki kaka mukolo fête yango kaka boye fête ya noce okomona yango moko elembi bitabe poli elembi babeta ngo mbata telema te batiango oyo Mike asalelaka nini vaseline atelema te donc c'est-à-dire na spiritualité oza déjà kobeba yango nomoni papa mama wana il faut luka vraie délivrance déjà lokola ye aza kolala na butu amoni okoki basalaki na papa mais papa batalali na ye na ye mpe papa mpenza donc aza mpenza na nzambe ata mokie te ça montre que même papa aza nzambe te mpo mama ntango azosanti babiloko wana ki azosanti ke non nabimi mpenza na papa papa merci lelo sepelisi ngai papa azokamwake nasali eloko te nasimbi yo mpe te donc c'est-à-dire que mari de nuit wana akomi physique donc soki papa wana aza na nzambe te akima libala wana papa chic akima libala aboma libala po mari de nuit wana koto boma ye mokolo moko lokola déjà comme na niveau ya physique akomobima physique awafa boma ye soki aza na nzambe te akimaka aire yango soki aza na nzambe alors baluka délivrance ensemble na mwasi na ye. Merci beaucoup l'homme de Dieu nabandi tokomi na suka na kotika ona micro boni makambo orphelinat. Vraiment, sport déjà évoleka, la sport, l'homme de Dieu lobby. Sport, ndenge kamalam papa chic orphelinat, vraiment bana basana difficulté, ça fait beaucoup de temps on a senga toujours bana ensemble ba debiso. Le dimanche même mawa nazana moi na moko na église, moi na papa chic a salaki accident, abutaka ba este kuna famille tenité ayina Kinshasa aya zumwasi. Asalaki accident akufa moi c'est pas kufa atiki mwana moko ya bébé moi c'est kufa dernièrement awa atiki mwana bébé mwana na kotosa là bas 1 mois 2 mois basa mibale bana donc c'est à dire que même de komoko na mona kitolo ba makama Moïse mbi na commentaire ko ba alobi que non boza ba pauvre yango na bozo que la mbi motema mabe nzamba za la richité donc soko tali de Genèse jusqu'à Apocalypse, nzamba sengape. Mais nzamba mikomisaka pauvre po biso na yo to pambolama. Tant que tozo pesa, nzamba ndazo kanisa biso pe ko pambola ka biso. Vraiment bande konyo surtout orphelinat quand même bande konyo surtout bozo mona ba sport. Vraiment bo soutenir biso, les sungi na bino toza nango besoin, les sungi na bino ko sala ke tozula tabana wana bisika kolala. Bazala beponche te bilamba ko ya malunge zate je crois bozo mona prenza ba image ezala ndeko moko atindela kingai $100 ndeko wango ana tant na soki ne pona zo téléphone azana France tazana pe na Belgique te ezaki mbala liboso benga nga pe boye vraiment soko ko lande émission mbongo na zo ki angote parce que téléphone ezaki problème moi na pesa ki a effacé WhatsApp donc na perdra ki penza bandeni nyo surtout vraiment ceux qui ndeko kolanda biso kende na Western toi soit tala na téléphone na yo otinde la biso penza ezali code wana lisusu donc à ce qui concerne orphelinat vraiment papa chic toza na difficulté makasi ndeko nyo so sunga biso nzamba kopambola ye. Numéro de téléphone s'il vous plaît. Numéro de téléphone téléphone na biso pe ezali na WhatsApp pe à travers téléphone okoto tinde la biso lisungi na yo na Orange Money, na M-Pesa. Le numéro de téléphone est allé plus 243 85 61 94 94 0 à la fin. Plus 243 81 41 88 012.
bandeko nyonso balikuti kotindela biso lisungi to ndeko nyonso tu amoni ke na kati ya libota baza na mwana ya ndoki boza na bondoki ezo déranger bino bobenga biso tokoyede bino si na délivrance. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mesdames, messieurs, on est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Pour Juste Star, un grand merci na babino besoin qui bakwa otala biso. Nzambe ya pambola moto nyonso asabona na chaîne na biso chez biso télévision. Botala biso pe na chaîne na biso mususu Chic Mukadi officiel. Voilà. Kalaming peut-être au fond la Bravo Jésus TV. C'est juste pour tous à la production et sur nous soutenir émission où benganga na numéro affiché. Nzambe apambola biso. Bye bye. Bien-aimé dans les seigneurs, na pamboli bino na kombo na Yesu place na Bolanda ngai, nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na ko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, tala place malamu ya ko pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, toujours construit pour na bana na bazanga place ko lala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na l'église, toujours tonga a cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien-aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que n'a bon Ezali mal bolamo avant d'être pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopambola la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma beaucoup continuer œuvre to bandi et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopambola. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom